kombo na ye Ernest Wapoto tokundie lelo t'observer une minute de silence. Merci Bovanda. Lelo naza na makambo mingi ya koloba te. Nalingi na expliquer bino oyo deja boyebaka. Eza nini? Toyebi biso nyonso ke soki locataire afutelaka ndaku apesi garantie et que na nsima na yango kolo ndaku a constaté que locataire azali insolvable to locataire azali mutu mabe azali kobebisa ndako na ye na lopango na ye azali na droit ya koyebisa ye ndeko yo futaka nga malamu te obebisaka ndako na nga ngonga nyonso bima na ndako na ngai kende. Kasi mibeko ya mboka ebongisi makambo wana. Yo koya yo moko te okota na ndako ya locataire na yo obimisa biloko libanda. Seza ndenge wana? Mibeko ya mboka na biso prévoir ta moko o babengi préavis o bapesaka na locataire insolvable na locataire médiocre. Abi parce que yo ozali insolvable oyebi ko protéger bien oyo te topesi yo 3 mois. Après 3 mois bima na ndako ya bato. Soki 3 mois wana ekoki mbola matari ya kozonga ayebisi ye obimi te topesi yo 3 semaines. 3 semaines eleki locataire insolvable wana azobima te bapesi ye 1 semaine ti na mokolo l'État akoya akoti na ndaku badeguerpir locataire wana batie libanda mbula moi ekokani na ye parce qu'azali nani tozali na mboka na biso na situation similaire. Tozali na situation ya yo kolomboka yo peuple ozali na locataire moko un bon à rien, un voyou, un délinquant, un assassin, impitoyable. Nayango tolobi ozana préavis kende aboy ko kende. Topesi préavis lelo préavis esili. Et bongo bozo zelanine. Préavis esili. Binomoko boyebi démarche à suka. Démarche ya suka ezali kokota na ndaku kozwa mutu wana kotia libanda. Nazoyebisa bino na monde mobimba tokoki kokonte de régime te ya lolenge ya oyo ezokamba mboka Congo. Ezali régime voyou et délinquant. Bomona wapi ata Mobutu tolobaka ki azalaki dictateur ya suka atia gaz lacrymogène na kati ya église aboma na kati ya église atire na ba prêtre ata dictateur moko te na monde akoki kosala eloko wana. Bauti koyebisa bino awa bakomo banga ti ba PC Nzinza lingana boye o Nzinzo na linga boma bato. Nzinzi eske Nzinzi akoki koboma mutu.
Donc ceux qui bomoni mutuna titi d'andengwana azali commis reproché loko moko. Azali ezali sentiment ya culpabilité o azali ko exprimer. Na bisibino ke nazana makambo mingi akwebisa bino te. Na lakaki bino que le 31 bokomo nanga na balabala. Bomona kingate. Bomona kingate. Lobi pe na kozala na balabala. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Tokozala na bino. Navana clôturer na lingina bisabino lokomoko. Boebi président rassemblement outi ko bisabino makambo communauté internationale. Batouana bazali limité l'action au bakoki kosala po na kosali sabino ba congolais. Faut pas trop attendre d'eux. Faut pas causer la mingi. Ils ont beaucoup donné. Bien que makamusu ezali otokolobela mabe na ngamo na bango. Mais d'une manière générale, bazali ko soutenir le peuple congolais. Tokobo sanate kolobelango publiquement pour na confistiger attitude ya France. Oyo a imposé qui veto na Union européenne pour pas sanctionner régime à Kabila te. Na bandi ke mokolo bazaki osale lokwana Mariam abalukaki esika bakundaye parce que ezali nation ya démocratie, ezali nation ezali ko promouvoir ba valeur. To y kondimate que awa Kabila zoboma batu pour pas sanctionner kaka nation ya ba valeur. Nation ezali ko promouvoir démocratie et pekisa ba sanction contre Kabila. Tozali vraiment inquiet, mais ezali parenthèse na fongola ki pe na kangi yango tozela pe mingi na communauté internationale te. Na lingina bisabino nini. Aussi longtemps que biso ba congolais bino ba combattant IDPS boko comprendre te que naïveté na biso, insouciance na biso, inconscience na biso et ko bomba biso na situation oyo tokosala tokoloba ba discours ekosila bobi ke monde eza monde ya ba intérêt yo congolais intérêt no eza nini intérêt na yo ezali démocratie ekota na mboka oyo esengeli na mboka na biso gestion ya malamu po ete ba milliards de dollars oyo bazali kobomba mpo na bango moko na bafamille na bango ecréer baemploi mpo na yo et assurer protection sociale mpo na yo kasi lelo mbongo wana eza kokende na bacompte na bango moko esengeli ke bato wana yo sanctionner bango soit par les élections soit par l'application de l'article 64 na contexte oyo tozali lelo ezali contexte ya babon à rien bakende de bon à rien bino moko boyebi ke régime Kabila oyo ekoki susu kosala eloko ata moko te basi makanisi na bango esi esuki botala kaka ville à Kinshasa. Donc à les observer ils sont à bout de souffle. Bakoki ko imaginer eloko mususu po na peuple te solution ezaka bakende kasi bazoboya kokende yo bayer préavis c'est sili mais au mataka likolo ya balcon ozotala bao bazo marcher lobi ah bana mibali courage mais sikoyo je bate ke yo pe sengeli au marché tozobima na nzela yo oza na réseaux sociaux ozotindaka ba image ya lemba ya ngiringiri sikoyo tokobengana mutu wana ndenge nini nga nazo observe mikolo nyonso tosaka ba marche
na remarqué degré moko ya inconscience na niveau moko na oki ko qualifier te. Et sengé na bisabino. Parce que comment on a battu babaluki, oh tomonaki Félix na marche te. Tomonaki Kabunde te. Mais kutu biso to sala sacrifice à makasi. Tobimaka. Ngana bimarche ata moko esalemi na Kinshasa wa. O ngana zaki, o ngana zangaki. Marche nini. Kasi esengelo eba que yo nengo za no za yo moko te. Bozali plus de 10 millions na ville à Kinshasa. Mokolo 2 millions ekobima na balabala. Et si lit bokozala ta besoin na ngate. Bokozala besoin na Félix Tshisekedi na marche ta. Bino moko déjà bokoki. Biso musala biso to sala yango. To sali yango. Musalo yo président Etienne Tshisekedi a tiqué la kibiso ndeo tozo salo. Un, to trahir combattre. To tikali kaka na kati ya combat pe to kokoba na ngoti na suka. Deux, to banga ka mutute. Deux, to banga ka mutute. Ata aye azo bimisa moto na monoko na ye biso to ko bimisa mai pona ko boma moto wana. Sikoyo boye bisanga to sala lisusu nini binonde botikali na nyongo. Je ne peux pas comprendre que na ville à Kinshasa marche salema batu bazaka na banda kuna bango mususu babi makana ba porter ba clôture on a qu'observer. Mais c'est grave. C'est grave. Et wana ba mususu bazo zwa kopo. Ngana bi ke le 31 aleka ki bisika moko na kuti batu bazo mela. Ba moninga be oh CG courage. Ba bazo mela. Inconscience wana, s'il vous plaît, inconscience wana, mboka et kolongwana dictature ote. Je pouvais être d'accord que Batouana l'air tozo le kabazo finga biso. Oui, je pouvais comprendre que Batouana bazana bisote. Parce que toza ba démocrate, toko respecter opinion moutounions. Ceux qui moutoisa d'accord na bisote. Aboy ko marché na biso parce que ba conviction est là kisi que akoki ko marché na bisote toko bundisa été toko forcer été. Mais ezali bato baza d'accord na biso. Ba moninga l'équipe ba matchi misapimi balé. CG. Nga kanisi baza sima bazolanda na baluka sima boye bangwana batikalaki. Attitude wana et kamusinga mingi parce que ville à Kinshasa, vous avez eu à faire face à des Rwandais armés. Bon, Kimisa Bango. Lelo, je ne peux pas comprendre que bon, non, Baché Rwandais, la police, mais bon réservé Bango sort, bon réservé Kana Bande Kona Bango Moussouswana. C'est tout. Bon, Bande Kona Bango. Oyo bazalaka wana 98 bino bakinoa bosilisaka bango bakima raison wana ezali justifié te. O bazeli biso ba Rwandais toyebi situation na que régime ezali kozwa ba Rwandais ezali kotia na la police pe na armée ba Rwandais wana nde bazali ko kamba armée na biso na la police bango nde bazali ko boma sans pitié. Mais bon réservé bango sort bon réservé ka bande kona bango. Ça c'est notre pays. Oeza mboka na bino. Oezali mboka na bino. Mutu intimidé binote. Mutu pas kosil sa 10 millions d'habitants. Oezali na Kinshasa azalité. Ngale na lobaka boye naza fier. Napsa kabino soki na bimi mboko nazata na Congo Brazza. Bon natambola kanebike naza mboka bato. Kasi soki naza na Kinshasa wa. Ezaloza munene. Ezaloza mulai, ezaloza nani.
obangisi nga te. Ezalo sanzaka moto obangisi Jean-Marc te. Mais bozwa pe attitude wana. Oza mboka na bino. Tanzanien, Burundais, soki aye na la police, aza mopaya, bo réservé kaka soro bandeko na bao mususu bazwaka. Parce que awa na mboka na biso, bino peuple nde bozali souverain. Toi kondima, un étranger a koboma ba congolais te. Même yemoko congolais, policier congolais, azali na droit koboma ndeko ne congolais te. Parce que o bozali ko sala wana, bozali ko bunda po na bango, basi na bango, na bana na bango. Kasi akondima ke étranger, ba memie soki wapi, aya ko boma na mboka na biso, wana to kondima ngote. Donc, botika inconscience, insouciance, likambo mboka interpellé bino nyonso. Bao batikali na bandako, boye bisa bao ke likambo Congo ezali likambo Jean-Marc Kabunde te. Ezali likambo ya Rose Boyata te, ezali likambo ya Patricia Seya te, ya Félix Tshisekedi te, mais ezali likambo ya yo peuple. Parce que babiso mususo to sali politique, parce que toza ki révolté na ba injustice. Toza ki révolté na ndenge mboka ezali kokambama. Lobi so ki mboka ezongi na nzela, mutu nyonso a mi sentir malamu, mutu nyonso azali sécurisé par l'État. Tokoyeba ete politique ya solo ekomi kosalema. Kasi soki yozo mona ngo ndenge wana te, boyeba que l'union fait la force. Plus Moutounion s'azo mi sentir concerné, plus l'action ne peut pas avancer. Parce que l'air yozo lo ba ke non ngana ke ne marche na tika na ndako, mususu pa ko lo banengwana, mususu ko lo banengwana. Finalement, lobi to kutana il n'y a rien na balaba le loko ezate. Ce qui conscience ezali, conscience n'est pas chinois. N'apprécie kabatona parce que c'est un peuple consciencieux. Pour la cause moko bakendaka bango nyonso. Lobi biso nyonso tokota ba église to bima to marché. Boyebi en fait Kabila asi akei. O etikali ezali molilingi bobenga ondeni. Elili mezo bangisa bino. Yasi akimi. Azali susuta sa kimi. Sikoyo épouvantail pezo bangi sabino. Oye bangi sakawana ya imaginaire. Ya kimi bino botikali bozo banga épouvantail ya pamba. Bozala courageux. Bozala déterminé. Bo sensibiliser mutu na mutu a sensibiliser voisin na ye. Voisine na ye. Que likamboyo ezali kamuna biso. Na ligne na clôturer pour na koyebisa bino que boyo kama e bazali koloba na ba télévision te que non ba politicien ya opposition ba lembi ba komi ko djembela na ba sultane te to découvrir kaka que tozali na nzela moko na biso na bango. Alors pourquoi komi diviser? Pourquoi éparpiller ba énergie? Ndango to sangani pour toi avancer biso nyonso to comme na objectif. Ce qui tozaka ko penser ndenge moko te, non to nga tozana bango te. Pourquoi biso to ki programmer marche? Mususu aussi longtemps que marche eza programmer lobby. Il y a intérêt que to mi sa place moko to ke na marche wana to zo résultat. Donc to lembite makasi ezali to ko bundana bango ti na départ na bango. Baza ba bon à rien, ezali nullité. Alors, nasengi na bino nyonso bozala makasi lobby tokutana na nzela. Merci beaucoup.